ya solo na bimi na boloko bakanga kinga mukolo yenga nalali mukolo mibale na boloko bazalaki ko reprocher ngai ke video moko ezalaki ko tourner na tango ya état de siège awa nzoka nde video wana esalamaka avant état de siège na sanza ya mine mois d'avril mais muto ya salaki video wana na kobombana bimisi yango na état de siège e boteli ngai makambo nde pona yango bakangaki ngai nasali mikolo mibale na boloko na kumisi nzambe pe na pesi matondi mingi pa na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi pote ye moko nde abimisi ngai na kati na boloko. En tout cas nazali reconnaissant na ye pe makambo yango esili boye na zongisili kumu mingi penza epai ya président de la république. Kasi video bat basalaka ile konini penza bakangeli yo babi ofingi mokonzi olobaki nini? Na fingaki mokonzi te na lobaki na baninga na ngai ke makambo ba promesse oyo président zako pesa na kote na biso ya este ezako umere zako kokisama te oyo nde yokamaki mabe na matoi ya bato balandaki nde babalusi yango balobi na fingi mokonzi na koki kofinga mokonzi te nazali mokeni na mibeko. Makambo yango esalamaki na esika nini ezalaki na assemblée provinciale to na esika ni yebise biso na contexte na yo? Ezalaki tango babomaki 17 personnes plutôt awa na Ituri bakataki bango kingo na 7 km ya Bunia awa nde société civile nde ebengaki biso badepute na banotable ya ville mpona kotuna soki tokosala eloko nini mpona situation ya insécurité nde ntango tozali kosola tozali kopesa baprogramme ndenge nini tokosala wana mutu moko azali kofilme na biso toyebi te nde akei kobalanse video yango ezalaki na ndenge wana ezalaki na réunion ya société civile ezalaki na plénière te. Kasi yo zali moto ya Lingomba FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila oza mokeli mibeko bozali na bobomba ni moko babengi immunité kasi siko makambo esalami yo munyango ndenge nini bato si bapesi bino lokumu te tango mokonzi ya mboka akelaki état de siège biso badepute immunité wana to lokumu na biso wana babimisaki yango mpona yango nde epesaki nzela mpe bakanga ngai sa kotuna na bato mosusu immunité eza te ti état de siège ekosila nde immunité ya badepute ya provincial ya Ituri na ya Nord Kivu ekozonga pour le moment toza na immunité te. Bongo sika makambo lobaki ezalaki ya lokuta to nini oyo moko lobaki na monoko nao ezalaki considéré lokola makambo ya lokuta na zali na kosepela pote mokonzi ya mboka miso na ye pe matoi na ye mikolo oyo eza na Ituri pe pour le moment na tango zali kosola azaka na este ya mboka teke makambo ya este sikoyo ezali priorité ya chef de l'État.